na festival mon asemi na bakambasali et puis na sepeli cro ya autre soulèvement populaire il faut bana na biloko oyo bana Congo na bino to bimina makala bolemba te soulèvement populaire merci na mon asemi to moni yango nde bato abimi la mère mende tiko kosa bato la mère alobi ni babimi te alobi eza lukuta eza mascarade bazokosa la mère mende zalaka nde oza wana mais yebaka bokobima Congo wana te bokobimaka Congo wana te na yo na mokonzi no Kabila bokotiala kobima Congo wana te ya mboka bakokola biso Kabila bakunda na Congo te bakunda mutole na Congo te Kabila yo yebaka mboka na yo kobima ngo te. Merci beaucoup bana nyonso ya poto bana nyonso botala biso na congofrance.com. Merci beaucoup parce que bozaka ebele oyo bobengaka biso bokomela biso na site na biso Congo France. Merci beaucoup na le boss José Didi Pumba na confiance ozosala lelo tokiti awa toujours toza na Johannesburg na Food City tokokutana na mpaka Feli molobeli moko combattant moko pe soda moko ya mboka na biso azaka na Food City na bapona mama mboka na sina zoya déjà tolobela par rapport à makambo lelo na tongo e indi na tongo na 3 heures nazuka appel na tongo ya maman Sophie na reine ye moko vraiment abenginga nazuka appel ya le boss je dis pour moi nazuka appel à Kinshasa partout que non ba prisonnier ba bimi mon ancien mais puis abimi les grave on a ya na bina luka parafeli to betalo mo masolo par rapport ya makambo wana ndenge leki eza ndenge. Bonjour papa parafeli. Bonjour Yannick. Bonne santé. Calveli. Na tongo toki sango wana ya prison ba prisonnier ba bimi ba kimi bino boki on ndenge ke parafeli nzambe ya ba combattant moko. Bon ngai félicitations na mingi na festival mon asemi na bakambasali et puis na sepeli cro ya autre soulèvement populaire il faut bana na biloko oyo bana Congo na bino to bimina makala bolemba te soulèvement populaire merci na mon asemi na ko préférer lisusu kene na aéroport beta bandika na aéroport kene na parlement so avandi bango nyonso beta bandika na kati ya parlement na sepeli mingi na idéologie osali bana Congo bolemba te oyo ezali soulèvement populaire eza kodélibéré mboka na biso Congo ya mboka bakoko na biso oyo azokonza bino aza Rwandais soulèvement populaire bolemba te na bino tobimi prison oyo bokimi na prison bolemba te tobundela nde mboka bino mpe bozala basite na bakingasani Masina Ngaba Makala Mbinza partout bozali bobima botelemela mboka surtout bino tobimi prison bobanga so eloko te mutu akanga bino ate et puis naebisa yo Tchakou la mère mende yo bachie na minene elobi makambu toyoki biso nyonso tu baerefi elobi ale yo zoboya yozanaki Congo eza susu te ndenge ezali kala mutu akoma deja évoluer fone ezali totala makambo nyonso tu tomoni yango nde bato abimi la mère mende tiko kosa bato alobi eza lukuta eza mascarade bazokosa la mère mende zalaka nde oza wana mais yebaka bokobima Congo wana te bokobimaka Congo wana te na yo na mokonzi no Kabila bokotiala kobima Congo wana te ya mboka bakokola biso Kabila bakunda na Congo te bakunda mutole na Congo te Kabila yo yebaka mboka na yo kobima ngo te omoni ndike bandi zelo komona prise musuto oyo na yango. Mais c'est quoi parafeni olobi na aéroport wana to na aéroport wana pe salama omete ke ba innocent pe ba okufa c'est ça na aéroport jour wana oyo akuta na innocent makambo salama kaka bataki bombe na France ba innocent bakufa kiti oyo ozala pe innocent na aéroport akodai pe kaka ba martir bazanga te mais ba congolais misu batomboki babi na bakulu na lisu babimi do kulu ne ozonga likabute kulu na ndebie kasiti kulu na ndebie poto sa soulèvement populaire posa soulèvement populaire to kimsa Kabila kulu na kutu kitoko posa soulèvement populaire. Mais par rapport à 17 mai au Salami, et nous avons coup de tête et Yannick, afdel est à journée. Le 17 mai. Le 17 mai. Le autre à journée. Le 17. Et pendant que la 3 heures, quand le 17. Jour afdel est à quitter. Il y a même un cambo Salam. Au moins, ils sont congolais. Toi, Congolais, Kabila, Kabila, toi, no Kakabou. Toi no kakabu. Aboza mindu kitoko le baine. Bondika. Toi bandikati.
bandika lo mona sala badi action mais phénomène bandika on ezande ni ndika lo kwa ndika zo panza lo kwa bombe bazo kufa ezande ni phénomène bokoko ya Congo bakoko ya Congo bakomi kosala délibération Congo est en 2021 en 2021 ndesi boki mbanga lobaki na minute oyo bakoko babandisa biloko bango obodi bakoko ndezo sala odi bakoko ndezo sala tola bao kaka boy tokende pa iti kaka boy bango na minduki na bambongo mais biso tona bokoko ndezo Congo siko ko mosala bakoko ndezo ko moyokela biso kaka ndika nde sali makambo depuis biso makala salama yeso ko likambo salami yango salami bokoko Congo ba Congolais salama iko mosala Edi Kapel pe za libanda okolo banini bino ba combattant bon Edi Kapel za libanda merci pour trouver ba secret belé ya liwa Laurent Désiré trouver pas Edi Kapel ba secret belé to yo kango wala sika pe to kanga kabila pezako o to bomi peza kufi. Le propos tenu dans cette émission, ça n'engage que son notaire. Le boss José Didi Pumba, Maman Sophie Naren, mon Marambiza Rohinda na Congo, Maman Sophie Naren, Marambiza vraiment ya Rohinda, le venanga Guy les verbalogie, aux Arabiso Moulagisi, Marambiza Rohinda. Parafeli, message des années n'a pas combattant sur le talent na minute na poto na foot ici partout, message des années. Message des agato l'embate, tous la soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Combattant tout partout et Ali. So la moyen. Oza moyen ya Minduki. Oza la moyen ya Nini. Poto Kabila photo kene kandingi wana. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Na sepe likro bano bakimi na prison. Babima batele la Kabila tina suka. Lambert Mende tika okosa. Na ana bokosa batetela awa. Oya longola oya butetela. Président Michel est tout Goloba. Michel a déjà merci beaucoup. Dans le émission Biso Congo France, Tozawa, Tozawa combattant, Babundeli Amboka, Biso Congo, Balamboka. Président Michel, bonjour. Bonjour, Baba. Les gens attendent, le téléphone est sonné, Internet est leli, partout, prison et Boukani, prison est tombé. Les soldats, mon ancien, les combattants, qui sont libérés dans la prison, les prisonniers, les bimi, et qui maman a dégâts dans le Congo, et puis le monde entier panique. Bon, merci pour tout pour bien analyser, mais moi, je d'abord à Zagamoto Kabila. Ça, c'est de 1. Ils sont solo. Moi, je suis à Zagamoto Kabila. Il y a mis balé prison, on a négé pas salé en gros. Ils allaient prison bien clôturée, armée jusqu'aux dents. Sécurité Zamaka, si on a moura, on a plein. C'est impossible, motomoko boye, kaka ya boye, aya kubukango, abi sabato. Non, ils abaché na bango. Congolais faut ils abaché à Kabila. Ils ont un objectif mi balé, objectif à Liboso, qu'on s'aimait en sécurité dans le Congo. C'est-à-dire quoi? Ils ont appelé comme un vrai opposant. Na Congo. Kabila azana playa comme un vrai opposant na Congo. Alors, bandani ba comme un opposant wana. Ezali ba bandi o bauti na kati ya prison. Bango nde ba ko semer désordre. Mais en réalité bangote. Kabila azana ba tona spécial o ba comme un opposant. Mais c'est quoi ko banda ko loba que non, ba prisonnier o bauti la prison nde bazo seme terreur bango nde bazo bomi ba opposant bato ba Félix Tshisekedi lokola ba kabundi tala kaka abomi mwana kabundi awa na moi ozamona donc objectif ya liboso Kabila zo viser sur kobuka prison ya liboso ya ngwana ya mibale Kabila alingi élection te ezali po kosembe climat ya terreur et sécurité na Congo pour ba institution etambola te moto ya kotuna ye makambo élection azalité yebisanga soki ba désordre bandi na Congo wana tout na organiser élection ye objectif na ye élection ça la matin a oumela libéra na prison à co décréter donc on a kalamingité
a décrété état d'urgence, mboka eza na sécurité, à abolir parlement, na gouvernement. Vous allez comprendre? À tirer Congo d'état de siège, à former ce gouvernement militaire. Mais papa, la catuité, ce qui est basé à président Joseph Kabila, mais pourquoi nani dit qu'à peine les Alibans? Na Congo, à part Tshisekedi, il y a des politiciens. À part Tshisekedi, il y a des téléméla Mbongo. Tshisekedi, il y a des téléméla Mundele. Tshisekedi, il y a des passi à Bana Congo. Tous les Congolais au Batikali Kuna na Congo, bazali corruptible. Bazali corruptible, c'est-à-dire, à moto, tu donnes des gens dans la prison. À l'imbi prison. Ce qui va être là, Bruno Tchibala. Bruno Tchibala, à côté de prison à l'Okuta. Donc, après, il va récupérer et abandonner la banque. C'est la même chose avec ces gens-là. Quand peine de bakola qui s'aille, bakola qui s'aille, mbongo bakopé s'aille, tout ça, tout ça. Tobi misayo, après, on y a que la biso, on y a que la biso, mode tel. Aza capable, il y a que ça là, parce que Congolais, c'est ça un Congolais. Donc, tu as un doute pour un Congolais à Baluka. Tu as un doute. Kakangai, na président Tshisekedi a Koufi, ndé tu as incorruptible. Je peux savoir, après, on m'a belé pour te mbongo. Yakana ngona la kisa. Ici, il y a déjà combien de fois? Yakana ngona la kisa, que na côté kamboka te. Na tchède défi na tout le monde, tu as perdu bazawana. Oyo zoba mandefu lokola savimbi oyo azalaki awa nani oyo tokimisa awa nani zombi bango nde batambolaka na mbongo te aya na mbongo papi tambo akomisa masoko lokola mwasi aya na mbongo te bino nde botambolaka na mbongo bakamere bazoba botambolaka na mbongo boya na kolakisa bino ke naza incorruptible. Merci beaucoup pour Félix. Nous allons faire la fin, pardon. Message no repé ça. Na battre la biso, ba combattant sur mokili. Boss José Didi Pumba, maman Sophie, la reine, maman Mimindou Massé Dibois. Message no repé ça. Message ngana repé ça ka la rassemblement, ba lembate, ba bundela mboka, po ezamboka la biso. Rassemblement. Bobima kabino nyo surtout bobimina peuple. Bobimina peuple, soulèvement populaire. Mutu moko kobunda te bango bino nyonso tu bobunda bino sali badi banga oyaki lokwa bolole tale ne basali yo pe bino Tchibala basali la même chose rassemblement bolemba te bolanda bamini biona te bakora bona te bolanda bango te mbongo toyeke kosala bino na mbongo te soki baye na peso mbongo oweleli mbongo ozwi bozoboma mboka biso awa na Afrique du Sud combien de fois bayeli so ya mbongo totalaka bango te bakamere bayala bambongo awa tondi baparti na INC eopere na Afrique du Sud toboya yango babolole awa totaka bakomona babolole ebele tobotaka bakomona bango okomprendre bayala bambongo awa komba ya Congo ezali mpo na mbongo te eza mpo na bapeuple congolais bolamu ya peuple congolais a se retrouver nde pere sike somaloba état de droit na démocratie oyo nde tozala posa na yango ke mututu ase retrouvaka azwaka lipa na ye mututu akendaka mosala atangisa bana na ye classe eloko tolingi yango wana ezala na Congo eloko tolingi mais toyesa bino so oza no politicien oza no ministre ya gouvernement Kabila mikolo oyo so otie makolo Afrique du Sud papa etali yo so tozwi yo mawa na yo mais liloba nanga suka napesi kaka mbote na bana Congo nyonso tu bolemba te epi bandeko nanga babundela mboka na Europe na Amérique partout bozali na Asie etinanga papi na Inde kolemba te lisu ezali te. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons papa, nous avons sous parafélie, nous avons solo, moi extrait par rapport à Marmonezo le Congo, vous savez tout là la raté. Pour nous appeler sa même information. Merci beaucoup, le boss José de Dipumba. C'est ma caméra, c'est du tout c'est du bois le Boranza, maman Miminduma, maman Sophie na reine. Merci beaucoup, na Guy le Verbalogie. Merci beaucoup, Bovi Production avec le boss Yannick. D'ici la portez-vous bien et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Pour tomber